Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. La vidéo na sombote na biso bisika nyonso bozwami toza awa na salle ya paroisse Sainte Thérèse na Njili wepe sika toye pona kokabolama batope ko couvrir obsèque ya mama Ursule Mikembi. Mama Ursule Mikembi atiki biso tokozwa ba détail na reportage ya lelo toza awa na veille mortuaire bongo lelo veille mortuaire lobeza levé ya corps na morgue ya ba chinois pe tokoya ko exposer awa bongo tokokenda na cimetière ya Njili kune kozala bongo ekukena ya suka toyeto kabula mawana libota na baninga pe bayebani ya mama Ursule Mikembi oyo atiki biso pasi na motema ko perdre mama ko perdre tata mwasi ko perdre moko oaze motuya na libota na biso kasi Yesu Masia Nazareth oyo apesaki biso mama yeme azwi to sta quelques interviews to kosola bande ko libota na baninga ba bayebaki mama Ursule Mikembi quelques témoignages to kozape bokolanda déroulement ya ba obsèque to présenter ba sincère condoléances na famille biologique Mubimba famille za ana Kinshasa pe na mikili ya poto partout bozali bongo totiki bolanda reportage ya lelo elongo na ndeko Modimbala to koba reportage na biso ya lelo. Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kampa Tila Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kampa Mono Nzambi ngetimona Tila Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kampa Tila Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kampa Mono Nzambi ngetimona Tango Satana belemi Kotuka peko cholangaye Kolo Yesu afandi Naloboko ya tata Nzambe Kobondela ponangai Akobondela ponangai Pona longa tango nyosoe Atakombongele kimakasi Akosimbanga na loboko Eh ben toza awa ndena lobaki na Sainte Thérèse na Njili na paroisse Sainte Thérèse esika waptoye kwa kolela mama Ursule Mikembi o atiki biso na moni batu bazoya to mera kotuna kozwa quelques témoignages ya batu par rapport ya disparition ya mama na moni ba famille baza baninga bazali na moni papa Mpandi so toko kita to meko sola na ye. Bonsoir papa. Bonsoir. Kombo nani? Kombo na. Oui. Bona. Bozande na mama Ursule atiki biso to zo ba témoignage. Te ngai na ekolanda
mwana na ye Elodie aza mwasi aleki na ngai. Ah, vous avez belle famille Elodie. OK, vous avez quand même maman ici. Nayebi ete me naye koyeba ye kaka tango na tango aliwa awa. Wow. Message nous a nango pasteur Elodie. Naye kaka kopesa mes condoléances. Azalaka malamu ayika mpiko ezaliwa eseye. Ezanzela na biso nyonso. Merci beaucoup. Ok. Voilà, tout ça pour comprendre tous les témoignages. Maman, bandeko baza, tokomeka kozwa quelques-uns. Maman zeko sambela baninga na bazaki na église. On va avoir quelques témoignages. Il y a disparition. Il y a maman, n'était papa Zampandi so akoloba. Bonsoir papa. Kombo nani? Kombo papa Patrice Mona. Papa Patrice, oyebaki maman Ursula Tikibiso? Très bien, très bien. Wana maman na biso bangonde bakolisi biso parce que bana tokoli na bango nzela moko na bilenge ya mwinda tozaki koya wana bama babokoli biso kutu. À part ça, tozana ye commission moko ya catéchèse bato bapesa malongi azali kopesa aza parmi les anciennes ya banda kutu liboso papa plus de 50 ans na catéchèse. Même tango abeli awa makasi ya koya paroisse ezaki te nayebi ke na année okak entre mars ou février asengaki ke bano baolanda malonga na baya kozwa mado posa wana ezalaki kaka témoignage vraiment totika nanga markaki biso tolobelaki tolobi te yaza malade se déranger te bana bakoya kuna pesi bango malgré pasi na ye mais azalaki na posa osala mosala elo mosusu na kobakisa biso depuis tobalana na 2001 malongi na biso ya libala ngana mwasi nanga mama to tolandaki pa na bango papa Busita talano erwan toza ba jeune ezalika seul couple bandaki kopesa malongi ya libala donc baleki depuis 2001 mais ti lelo ati donc soki ezalaki maladie te lelo azalaki kokoba toujours musana e azalaki nango akufi vraiment na musana chaque fois bazalaki koprodike biso batoli ndenge na ndenge vraiment likabope ya koyamba ozana problème oyeboye okozwa yo soki ezali vraiment ezali kozanga te vraiment ezalaki famille nga bayambanga pour la première fois na bana ezalaki mama nde mutu asengaki mais nazalaki mpenza bien na eloko wana etikala nga na moto obi plus de 50 ans à la paroisse Sainte-Thérèse na Saint-Théophile. OK. Abanda awa mais musala na ye wana asali yango mingi na Saint-Théo parce que kuna nde sika akendeki libala. Donc toyebela za parmi les anciennes na bato akala ezali toloba ye siko o batika leza papa Mbala mama Marie Kiadianga et puis na mobali na ye papa Busita wana penza baza ba sommet o baza na ba 50 ko mata. Ça dit bato ba les gars Saint-Théophile ba les gars na Sainte-Thérèse ba yebi. Très bien yaza muta kobunga te place bandai ko sala na et pas ba sœur ya Saint-Joseph de Turin na Madaïla yazaki ko s'occuper na bana kwash azaki ko lesa bango vraiment ba soya soko yepa na yezaki ko zanga te azaki ko favoriser biso soko za na posa nango vraiment ko zongo na ndenge ya bien vraiment ça na nzambe vraiment tiki biso en tout cas ba témoignage Jésus belé to ko pesa pa na ye soki to bandi ko pesa to ko bandango lelo ti lobi eza ebele merci na peska à mwanda. Merci vraiment. Merci. Voilà, comprenez maman azeko sela nzambe na église catholique atiki biso tokomira kozwa bandeko ebele tokanisa mama Ursule Ikembi oyo atiki biso oyo nyonso eleka na Saint-Théophile to mpe awa na Sainte-Thérèse oyebaki mama Ursule atiki biso molimo ya mama epema na kimia na moi mpe ndeko moko mopanzi. Voilà, babengela biso mama tozwa quelques interviews et ça la bien. Yaya bonsoir. Kombo nani? Saturnine. Saturnine, yo peux bagi maman bien? Oui, on avec la maman, très bien. OK. C'était vraiment... la formation pas na. Dans les cas à Malongi, na paroisse, c'est vraiment une maman qui nous a beaucoup encadré. Elle qui vraiment maman malamu, surtout qui ban amitié, to kuti maman, na Malongi na mateya, même la vie sociale, en tout cas, c'était vraiment une très bonne maman. Et disparition de maman, les sons nous aussi. Bon, en tout cas,
la leçon nga la tiré par rapport à disposition ya maman na mateya nyonso o atikeli biso personnellement ngai na banaye mukie apesi ngai malongi nazwi première communion nazwi confirmation nazwi nyonso et aujourd'hui là naza choriste et puis dirigeant titulaire na chorale na ngai eliki na Saint Théophile donc nazwi vraiment mingi et pas maman c'est pourquoi toye tokabola mawa et là nous se préparons déjà pour la messe tokoyemba wana en tout cas ape manaki. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, d'ici là, la messe va commencer. En mémoire, il y a maman Ursule Mikembi et Batubazoya, Kolaksama, qui maman Zémoto à Bato, maman Zémosel Nzambe, Batubazoya, au Kabula Mawa et Longo. Et je pense que tu as quelques témoignages après tu l'as dit. N'engeni messe koleka awa en mémoire maman Ursule Mikembi. Toko ba reportage na biso. Lela na baebazo lela. Kabula mawa na bebazo bazana pasi ndenge biso to sali to ye awa tozo kabula mawa na libota mama Ursule Mikembi oya tiki biso pasi na motema kasi lokwa ba Kristo ba na Nzambe to kumisa Yesu Kristo wa Nazareth Nzambe oya pesa biso mama Ursule pe yeme azui nazama mpandi boboto bondeko boni mama bien ma bien kombo nani mama dosaka mama do boyeba na mama Ursule boyeba na nde na mama ici toyebanaki na liboso na paroisse bango bazalaki na action féminine biso ozalaki nano bana mike toyebanaka na ye bango bazopesa malongi na catéchèse toye kokota biso mpe toye koma bacatéchèse toyopesa nde malongi esika moko tobandi na ye wana ti totamboli na ye mpenza temps molai na catéchèse azalaki mpe molendisi kaka na groupe ya catéchèse wana azalaki molendisi azolendisa biso babiso ozalaki bana aye kolendisa biso mpe koteya biso ndenge nini tokoki kopesa malongi ya bana ndeni tokopesa malongi ntina komaki kopesa malongi ya bagrand jeune ye moto ainisiaki ngai mpo te nakoka kopesa malongi ya bagrand jeune wana ye akomi kopesa malongi ya mariage biso totika na malongi ya bagrand jeune toyopesa ne malongi totambolaki bien ma esi azalaki bien ti na formation ya bana na maser azopesa formation na bana na maser tozalaki na ye elongo mpe azokosalisa biso mpo te tokoka kolesa bana kotambola mpe na bana elongo kosunga biso lolenge nini tokoki kobokola mpe bana na kati ya nikolobaki mama Ursule asali mosala ya Nzambe mama Ursule akufi lokola mokristo akufi mokristo mpenza lokola mokristo te akufi mpenza mokristo engagé mpo atiki mosala te ndenge akufi wana akufi na mosala na ye na maboko maga abelaki apemaki me akufi mpenza na mosala ne na maboko azali mokristo mpenza ya solo mpenza okoyebisa bilenge nini bao bazosala bazolanda nzela ya mama Ursule oyo asalaki ntango molai na mosala ya Nzambe babilenge mpe basengeli kosala mosala batika baaventure na bango basala mosala mpenza comme bakristo ya solo comme bakristo engagé mpenza basala mosala surtout mpona kopesa malongi mpenza bazala mpenza bamodele mpona kopesa malongi na bana. Merci. Bon mpo ya libota olobi nini? Libota mama Ursule. Mpo ya libota ya mama Ursule vraiment bokoli bana na ye malamu bana mpe bazali baengagé bana mpe bakoli bien na nzela ya Nzambe bakoli bien mpenza ndenge tozalaki na bana wana na nzela ya Nzambe mpenza bakoli malamu bakoli bien mpe batamboli bien na nzela ya boyambi. Merci beaucoup maman. Voilà, merci maman. Azabongo ndeko. Naite maman soza moi témoignage à maman Ursule. Mbote maman. Mbote papa. Kombo nani? Kombo nanga maman Jeannette Mpolo. Maman Jeannette Mpolo. Yebisa so boyeba na maman Ursule nde. Ngana maman Ursule toyebani na ye liboso na ndenge ya quartier. Tovandaki na ye quartier moko. Tozalaki na bana ye pe paroisse moko. Bon, bandaka na ye na Fokolari. Na Fokolari. Fokolari oni. Fokolari eza lingomba oyo bandeki kosangisa biso na niveau ya
ya paroisse na biso claire wana paroisse Saint Théophile. OK. Bongo na sima na to bane ko kene mingi ba rencontre na biso mingi na Nganda. To ne usanga mingi na Nganda na centre Nganda. Sima na ngo tango ngana na yeko silisa na ba classe na ngana madaila ndi na paroisse na yeko koma katekisi. Na kama makomi katekisi yepe akpe azaki pe susu katekisi azalaki pe na mabota. Bongo ye encadré batu ebele na niveau ya paroisse na biso na niveau ya quartier na biso tozali na yepe CVB moko bango bazali na mabota bongo mingi penda na niveau ya CVB soki to bazali koteya soki moko na bango aza empêché bazali mingi kozwa pe ngai pona koteya na bango elongo na niveau ya CVB. OK. À part ça, témoignage ni chose na yango pona mama atiki biso. Témoignage na za nango pona mama atiki biso ezali na ndiboso boyambi oye azalaki na yango. Malgré passe na ye, malgré maladie na ye, azalaki kolika tango nyonso kaka na Nzambe. Bongo na suka nango akomaki koloba mingi namoni ke na pema na ngai. Mama kolobaka boye te okopema pona nini bongo sikoyo nazomona nzoto yango ekomi kotungisa na ata lelo soki Nzambe alobi ke azwa ngai malamu nakende eloko naza nango donc azalaki kobanga lisu liwa te asali Nzambe na solo azalaki kobanga lisu liwa te soki amoni biso akoloba mama angai ata lelo soki Nzambe amoni ke nakende na ngai nakende kopema jusque na suka nde amonaki ke abandi koloba ke namoni ke nazo nyokola bana na ngai na nyokola mobali na ngai namoni ke malamu ngai nakende na pema po bango bazala délivrer wana maloba ya mama ya suka namoni ke nazala délivrer. OK. To bi mama molimo epemi na ona kimia. Mama molimo epemi na kimia na kotala ndenge ya biso ba Kristo c'est que mama epemi na kimia. Merci beaucoup. Voilà, to zozela to banda Miss Ezo banda kalate mama. Miss Ezo banda na oki 20h30. 20h30. Tozela to landa messe na mwen papa pe mpandi tamsa za témoignage ya mama. Mbote papa ngande nkolo mwana oyo akei kombo bapesa ya koko na ngai oyo aboti ba mama oyo batiki ye ngai o baboti ngai ngande mwana suka mitentamani tanita Séraphin. Papa Séraphin. Ngai nde mwana na bango ya suka. OK. Mutu na bota mama oyo aboti oyo kolela awa. Wow. Azali mwana mena kobenga ye koko po koko bapesa ye kombo ya koko oyo abota ba mama oyo boti ngai. OK. Yangwana ngai na ko mema honneur ya koko na ngai oleke na mema honneur ya mwana nkasi. Aza mwana nkasi me azali koko kombo bapesa ye. Ya ebandeli ya libota. Ngande mukila ya mama na ye. Wow. Témoignage ni ozana yango komona ye kokola komona ye. Kokola na ye ngana lata bilamba na ye. Koko na ngawana aza mwana nkasi na ngai. Lokola botama mwana liboso na libumu ya ye. Yaya na ngai oto botama libumu moko. Yango wana omoni na ko témoigner ke na lata bilamba na bomwana kutipona reconnaissance ke atuzaka na noko kuna na mboka nzoka nde menazalaka muke. Ye lokola botama ka liboso me azali mwana nkasi. Me bapesa ikombo koko yango wana omoni azwaka souvenir ya kutindila ngai pona yekola pona ya kubokola ye. Nde yango wana ngana ye awa lelo nazali nde mukila ya parmi ya bakoko ya ba mama o baboti ye. OK. Otimboka ni nazana mutu ya mboka Kimbulu na Bakongo. Na Congo Central. Kimbulu. OK. Ne yo yebo ye po makam nyonso eleka na kimia. Eleka na kimia mwana sa sokola kinzela na ye. Asenga ki bolimisi na ye ndenge nkolo Yesu. Ndenge nkolo Yesu atikilaka biso bolimbisi na ye na nimanso amonaka na mokili alobaka na tata na ye alobi limbisa bango na manso oyo eleki na nzoto na ngai yokila bango mawa esila ba continuer kosala ndenge basalaki ngai te donc nalimbisi na masumu nyonso na mbeba nyonso basalaki na nzoto na ngai wana nde maloba Jésus akendaka kopesa pa tata na ye na pasi oyo amonaka po alongola biso na buwumbo tozalaka na yango. Yango wana yepe atiki maloba wana alobi ngai esengelaki penzela wana esala mandengo wana po bango ba kangwama po banzela na bango efungwana maloba koko apesa ngande yango wana. Papa Séraphin lobi. Séraphin mitentamani tanita.
Ah, wana eleki mulaiti. Mais c'est ça le ndenge zo kota o bakoyoka bakoyeba. Tanita, c'est à Kikongo, ce n'est pas un surnom. OK. Zonza ni zonza, c'est-à-dire na koloba. Makamango ya nazoloba na suka ponga nde clôture. OK. Mwana nsuka. Merci beaucoup. Muna simbi libota ngayo. Umoni testament ngai ya libota. Po wana eza eloko na la kisote mena tali sio po ndima eloko nga na zo yebisa. D'accord. Même awa bokomona ngo tamba ko sala biloko na bino wana. Merci papa Séraphin, je pense que tokozo so après bakoyeba ndenge ni libota banda tina suka libota nde sikanga bakobimisa ngai. Merci na moni mesela bazokota tozo banda jamais tokozo ngasima. Po wana za mukonji mutai achimbi biso oya sala biso biloko yo. Tokopesa ye lukumu liboso. Merci papa Séraphin. Teta manika Mitentamani tanita Séraphin. Merci. Tozoko babo comprendre. Merci à ceux qui s'y mukila. Mukila voilà. Comprenez, ça se passe comme ça. C'est parfois c'est triste, mais parfois c'est on rend grâce à Dieu. Maman est ben Nzambe, mais c'est la base alliée. Zoko tapo messe banda. Tozoko ba reportage na biso landa mes en mémoire ya maman Ursule oyo atiki biso bongo to kozonga poto sisa liso na biso le tolandi.
nani mopesi bomoi, nani mosembisi, tobetelie maboko bandeko balibota ya Nzambe tosangani awa na kati ya salle eye kwa kufungula milulu ya kulela mama Ursule Mitembi kwa atiki biso tosangani po ba Kristu kwa koloba na makambo monso na ntango iso tokotondo Nzambe tototi amen yango wana tokofungula matanga ya mama na bosengi na Nzambe te atambwisa biso po te nonsomaleka malamu na bosengi na Nzambe te akondo mitema ya papa ya bana mpe ya biso nyonso toyei kosangana awa mpe ya kolela mama mpe tokosenga na ye apesa mobembi ya se mpona mosaleli wa ye mama Ursule oyo asalelaki ye o katekisi o légionnaire oyo alakisaki bana nzela ya Nzambe wana mpenza ntina ya lisanga na biso ya poko ya lelo kosenga na mokonzi ayamba mosaleli molamu eye asalelaki ye modimoi bokoto bandeko yango ya nyonso tokoya masumu na biso mpo te tokokolia na motema molamu lipati ya mokonzi. Nzambe wakukasi bonso ayokela biso mawa alibisa masumu ma biso akamba biso bomoi kwa lobiko.
wabiso, mama wabiso, Ursula Mikebi, awa wei omoyambi Kristo, mokolo moko, asikwa na kembo lokola ye. Tokobondela Kongo. Eyoki Martha te Yesu azali koya akei kokutana na ye onzela. Maria atikali ondako. Martha alobi na Yesu, mokonzi, soki ozalaki awa mbele ndeko wa ngai awei te. Ata mpe awei nayebi te, Nzambe akopesa yo makambo nyonso okosenge ye. Yesu alobi na ye, ndeko wa yo akosekwa. Martha azongisi, nayebi te akosekwa mokolo masuka, mokolo bato nyonso bakosekwa. Yesu alobi lisusu, ngai nazali mosekwisi, ngai mopesi bomoi. Moto ayambi ngai ata awei akozala na bomoi. Mpe moto azali na bomoi akokufa mokolo moko te soko ayambi ngai. Ondimi maloba mana, Martha azongisi, mokonzi, ya solo na limite yo ozali Mesia, ozali mwana wa Nzambe oyo ayei ose. Lokumu na yo Oni mokonzi oti Manso maneka malamu. Yango kuliki pe kusina ye
baye ou asalaki opesi malongi ou asalaki na kati ya Légion de Marie ou asalaki na kosuli bamola aya esika okoka ye na mapele tokaki nalingi tosimba na eteke ya lokola testament spirituel élément ici na kotitela na moko balobi na eteke ya yango Paul akoloba na mwana wa ye Timote alobi ndeko na okaplase yango epai ya akoloba lokola kolonga liwa ngai papa Dominique bana bakai Akari Didier Elodie bandeko ya Légion bandeko bayebani bandeko ya chorale bandeko ya paroisse akoloba akoloba moko lokasa mpona etaki ya yango ngai nakomi na suka ya mbebe mama awa osi mosika malamu nalebisi ya ide na mokie ebaki mosuka akola yango na moko kati ya biso bayebaki ye biso banyonso ye akoya kosambela po te kokonza yamba molimo mwa ye akoba na yo akoba na ngai na pokwa lelo ye akoki ebaki mosuka abebisi boyambi te ata bopasi ata bomaladi atikali na boyambi kino suka mpe alobi sika wa okoza kopesa ye kota lokumu ekoti ya bayebakali motema kino suka lokumu eye ya bayebisi boyambi te alobi lisusu lokumu wana kopesa yango ya bayebanso bakosala lokola ye yasali baka na ye mpe ntango akokeleko ya ye kokisikawa moko sikawa mpe asala bari ya ye akoka kokanga motema akoka kokunda etumba moyambi mokolo na mokolo kino suka boboto ondeko eza malamu kolela mama Lucile eza malamu papa tolelaki ye mingi me toyeba te ye asilisi mosala mwa ye akoki etumba kino suka moko kati ya biso mpe lelo sika de na testament kotikela biso alobi moko akoka etumba ya ye moko akanga motema me kasi etumba wana tokolonga yango na suka alobi obele na bolingo amen amen me kasi occasion ya koluka lisusu libota esangala biso mpe kopesa biso bomoi yango etaki ya sangoela batali biso toyoki wapi tokomona bango abazoki na pota ya kokokisa ndeko me bazalaki wapi pota asambela mpo ya Lazare asepusani kutu alingaki ye mingi bazalaki wapi pour blesser davantage bazoki deja na pota ya kokokisa ndeko yango wana Yesu Kristo alobi na Marta na Maria ye mokonzi akopesa moko mbela ya koyamba ezali po te biso mpe mokolo moko mokonzi aloba na biso mosali wa ngai molamu témoignage epo ya mama Lucile esinga miso na be c'était une femme engagée na boyambi wana oyo toyambi Yesu Kristo nde tokolikia te lelo mokonzi akoloba na ye nzemba mosali molamu po te tomangela maloba ye mokonzi akoloba sika wana mosali loba ye mama ozalaki na masumu me kasi bana mosali wana ekoganga ntango liso epai ya ngai likolo lelo tosambela mpo ya ye tokonzali maboko ma nzambe okonzali na baye apesa mobele ya seko tosambela mpo ya libota mingi mpo ya papa Dominique mpo ya bana baye mama ekusila tiki mokonzi abondo bango tosambela mpo ya baye nyonso bazongi na kota ya kokokisa enetre cher mokonzi ayeba ntango liso okausa pota ya kotema mabango ebiso nyonso tozalaki awa tosambela mpo ya biso moko ado komona bato bakotika biso ebisa biso makasi lisusu ya kolinga nzambe ya kolinga baninga ya kotia motema epai ya nzambe tika te mokonzi wa biso Yesu Kristo ayamba mosaleli wa ye mama wa biso Lucile Mikeni okoka ye mpe ya mondo mitema ya biso panso bayebisangani awa amen. Sango ya biso po ya mama wa biso Lucile po ya ebota koyiba mpe po ya biso bayi mokolo na mokolo bokokunda etumba ya boyambi
mpo ya eklezia ya kristu epalanga nyonse mobima elemisa boyambi bwa bakristu balakisa bolingo bwa solo motango ya mpasi tosambela.
Yangouana, et nous avons pensé nous avons passé pour penso, pour ça pour la Kebuyayo, pays pour le penso et le mot. Solo mokonzi ozali mosantu yo liziba ya bosantu bonso yango wana tokobondela yo santisa mabonzama ye eli mosantu akitela bango makomela biso nzoto na makila na mokonzi wa biso Yesu Kristo mokolo bakangaki ye amipesi mpe amili koloka pasi akamati lipa atondi yo abukili yango apesi bayekoli baye alobi kamatani bolia yango bino nyonso ezali nzoto ya ngai na kokaba yango bolia bino. Seigneur, prends soin de moi. Je Si
Tokyo lisusu apesi bayekoli baye alobi kamatani bomeli yango nyonso ezaliki ya makila mangai makila mabondeko basika mpe baseko makosopana mpo ya bino mpe mpo ya bato nyonso na ntina te bozwa bolibisi bwa masumu bosalaka boye mpo ya kokanisa ngai. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Gardez-moi, Seigneur. Et mon konzitsambe tokokanisa liwa peseko ya mwana wayo tokobonzela yo bilei bikopesa bomoi wa lobiko tokotondo yo nzambe obengi biso awa mpo ya kokumisa yo tokobondela yo ekobola biso nzoto na makila ma kristo eli mosantu asangisa biso tokoma se moto moko. Mokonzi kanisa eklezia ya yo ebalangani ose momimba okolisa bolingo bwa yo mitema ya bana bayo kanisa papa wa biso Leon na episkopo ya biso Philolin baepiskopo basalisi lisanga ya baepiskopo banganga nzambe na badiakono banso. Okanisa pe mosaleli wa yo mama wa biso Ursula Mikepi azalaki na biso molongo yose elelo obengi epai ya yo na batisimo abwaki liwa ya Yesu bongo asekwa pe sekwa ya mwana wa yo okanisa pe bandeko ba biso bawei bazalaki elike ya kosekwa okanisa bayebanso batikise eye oyamba bango mboka yo bamona elogi ya yo. Eloko na papa Dominika kolela molongani wa ye elongo na bana na biso ya libota Akari, Elodie, Ruth, Marie, Didier, Blandine bakoko bayebali ya mama balinga baye bapesu panso ya paroisse pe biso panso toyei mpo ya korendre mama Ursule hommage elongo na bayepanso bakolikia na sango ya biso bayebakomiokoma na maladi na pasi tokobondela yo mokonzi oyokela biso panso mawa oyamba biso bomoi baseko elongo na modomo santu maria mokoti wa nzambe elongo na santo yosefu molongani wa ye elongo na bapostolo mpe na basantu bayo panso Santo Thérèse ya mwana Yesu, Santo Théophile, baise kwa Marie de Bakanja, Albert Joubert na balinga baye, bazalaka bandeko bayo awa ose bongo tokumisa mpe tokembela yo na Yesu Kristu mwana wa yo wa bolingo. Na ye mpe okombo ya ye, tokopesa lokombo mpe nkembo na yo, tata akokasi bonso, ozali na elimo santu nzambe moko, obileko biso seko. Lokola mobikisi atindi mpe atei biso tokoki koloba boye tata wa biso
Boboto bokonzi boza na bino bandeko. Consolation et pour qu'il propose la mission de la pensée sincère et chrétienne condoléance. Mon petit Azanabilo, Nzambe wakokasi bonso abelisa bilo tata mwana na elimo sandu. Misa esili, maman Lucille abema na boboto. Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kampa tila Nzambi ena pasi emyangala simbeno lwazokyo kampa
mono nzambi ngetimona